En tout cas, kotika Chantal Bola eza ngambo. Simen Kiala, kotika atika Chantal Bola. Simen Kiala, akenda kokota na munoko ya ngandote, me na munoko ya balene. Simen Kiala, na moma oyo, na yebi eloko koko sentir te. Meminga na koko souhaité te, na ennemi nanga azala na place na ye. Simen Kiala azo vivre ba cauchemar. Kanisa malamu, muto yo umeli na ye, otiki ye, oroke ne pa mususu, mokei kaka, epa ya binemi oyo lisusu ya ye. Binemi yango, baza susu binemi na yo, me yo sikoyo na bango bosali pe, okeku na bango. Me wana penza, munoko ya balene. Komicha na munoko ya balene. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Alors, bandeko na kanisa, soki bolandi malamu, botali bino moko boyeba kike, amitié ya Manuela Kitoko na Simen Kiala, ezalaki na risque, me risque ya pamba te ya makasi. Me loko nga na kokamwa, Simen Kiala, pe loko naza kokamwa, azala na confiance makasi na Manuela. Azala na confiance makasi ya kopesa makambo yo, aya kopesa na Manuela. Apesa ye amitié ya modèle bongo. Pe akoma osalela Chantal Bola ba video. Bakoma kopupula Chantal Bola. Place wana zako kamwa. Parce que chaque fois tozako landa rando, ya batu oyo, baza binemi, ba adversaire ya Chantal Bola. Bazako loba moko bango moko. Balobaka ke Chantal Bola, denga salaka boye. Makambo ebele asalaka ngo na motema nete, mutazalaka na sima eza Simen Kiala. Donc elakisi mafinga mingi Chantal Bola afinga ba adversaire na ye. Ba rando mingi asala pona ba adversaire na ye. Cerveau moteur azali Simen Kiala. Mais siko Simen Kiala ye azoye bateke kokende pa ya Manuela. Ezali akena na kati ya munoko ya balene. Alors Manuela pe azalaki vraiment mayele mingi po Manuela azo maîtriser rando na ndenga kosakana te. Manuela azwi Simen Kiala akarese ye ba poil, asali ye massage na mukongo, asali ye massage tina bakitambi, asali ye massage na matoyi. Ye Simen Kiala ayoki diki, ayoki lengi, ayebisi Manuela makambu oyo Manuela za kosala. Manuela barando mingi asali na Chantal Bola ne bandeli. Tango Simen Kiala komi wana, Manuela azako lakisa mokili mobimba. Ndenge nazo sala boye, Simen Kiala zana simananga. Ndenge nazo loba boye, Simen Kiala zana simananga. Simen Kiala zali yao. Azako lobango teke, pote, tomona soki ndenge nini. Mazako lobango po asala meme likambu, asinyalaka mokili, botala, oyo azalaki na sima ya Chantal Bola, azape na sima na ngai. Ngai kopupula oyo, na kopupula Chantal Bola, boyinanga ngai te, manfu. Me boyeba, makambo zo salama, ndenge moko, esalama pa Chantal Bola. Mutazo finga, Chantal Bola, ezakaka ngai te. Ngana zo bimisa kaka na munoko, ndenge Chantal Bola pe, azako bimisa na munoko. Mais Simen Kiala kaka, yemoko azana sima. Oh rando elengi, rando ezo mapamboli, rando kumbama, rando gu. Simen Kiala azaki na sima. Yango Manuela Kitoko sakani. Alobi na kosuka boyete, ngana za balene.
naza pe na bandeko na nga mosusu barequin banani foto kabula azwi basangani bango nyonso bana mai bon bana mai te me bana matete Rando kuna Chantal Bola vanda ye kuna za kolia kaka maboke ya ngulu maboke ya ntaba parce que Chantal Bola yebike nga nazala tout le temps reine ya Rando ngai tikana tala kuna makamunenge kokene naliaka toujours maboke nanga kuna pe Manuela Kitoko sangana na Josiane Mondele encore Josiane Mondele ye mwana Mondele bon koko Mondele Josiane Mondele yalingaka kotika neti te po neti Josiane Mondele no Josiane Mondele neti ekoma kaka neti ye atika ka neti te nani akoloba nanga banda 2020 banda bomona semaine moko Josiane Mondele amona nata na neti te apesa bino ta mboti te atika neti te alors aso rando neti alobi awa tika to ngape na kota na karese lisusu bisika yo karesa kiti ngana ko karese sa mapeka mbala moko yo ka jiki jiki simeni kiala yo ki jiki 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 basuki wana te babengi Blandine osakologie alobi calme ngana yebi biloko oyo simeni kiala lingaka mikolo yo azolakisa ndako biloka babos banini nga pe fona kota na stratégie na nga toujours ya babos aye akangisa abwaka bafoto oyo baoto kangisa na bato oyo bautaki Congo bayaki na poto mpona kotala makambo etali misala na bango abwaka po alakisaki no tala gu biloko yo simeni kiala bango yeyo okokino pe kobetaka corne eske riba koyeba akoyeba te wana mena ndenga code mbala moko me wana bazosolola kaka te na simeni kiala bazotia fo kosolola me yazo beta kuna simeni kiala motema ekita alobi tamso tokosolola me Blandine Osako no wana azomsala kaka baje bongo atourne se yango boye komona sikoyo kri mbala moko simeni kiala koti na monoko ya baleine alors nani penza alinga tafu na ye mingi ezali Blandine Osako alobi komi tour na ngai bopesi botikela ngai ye pote tosala camarade te me pona bukuta ye me Chantal Bola pe kuna ya sakanaka te ya continue na neyo tambu alobi ngala kosala tour d'Europe na tango ya maladi oyo oui ngana kotambola Europe tu ngana za mama paradis mama Lola ngai nyonso bazosala rando wana baza bekelamu na nga ngai neyo tambu yaka komemanga yaka totambola yaka tobeta tour Europe awa yo olekaka na bafrontiere atekangami ale Chantal Bola abandi obeta na ye tour ye d'Europe atalaka rando na kati ya muntuka ya neyo tambu pokuna wifi ezali esilaka te oyo ezwaka pe ekatanaka te son mpe kimaka te yango wana bakontinue kosala tour d'Europe nga mpe papa robo bisika navandaki nasala susu nini nakumisi kaka nkolo mpo eloko nga nalingaka rando rando elengi rando gu rando ezwa mapamboli rando ekumbama rando elengi gu rando sukali Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.